Singa yaka tant pe na ye ya souvenir à ma case ezaka juste que vers na ye ya vitrine na ye a sacrifier qui on pour na groupe nanga na zo souhaiter nano vraiment ba condoléances na CPP pour epela na ndenge be nga beta mona na ne mo mabe mais lo ba lukia les rancune. Le boss de Mac IVP, artiste Philippe Andou. Tozar la vraiment avec yemo balox star bazaza bango pe belé mais balox c'est pas lobby a lo banega makambo ngo to yo kaka balox so mamba ngo pesa ndeni. Bonjour mère Boni. Malamu vraiment to ye awa lisusu ba bi lobby petaki mabe e yindi awa baba star bokomi ko bunda na bino c'est-à-dire ba bi seke matanga ngo pe e bima na ngo kaka na ndenge ka ekima na ngo na ndenge ka matanga ya mari ekima na ngo to nde te bale ba bundaki ba bi lobby ba bundi ya ba comédie bakombo na bango ebide ne bakombo na bango ngana la ite sikoyo ouais bandeni lorsque tozoya awa tozoya kolela mer toya te poto sala ba désordre omoni biso tout to baleki nzela lelo ko sala mabe po mutu mo akufi lo pe na tourno so basala ngo po oyeba te donc to pe ça rappel ba mon respect en tout cas macha ko muli moneva na kimia po aza mama wa sali pe belé apesi banzela apesi pe ba passe na lingake mingi po azaki pe makasi na conseil. Mais liloba na eza nini na ba comédien o bazo sala ba désordre ba comédien o bazo ya ko bunda na bango liloba na yo etant que artiste ya mboka oyo conseil nini ko pesa ba ninga na yo ba comédien na matanga eza esika to tozo babito lela na baye bazo lela to sepela na baye bazo sepela moi conseil na yo ko sala bien na canal impact ciao to e ba rappel que malgré tout ça ba comédien mais mutu na mutu pas d'éducation nenga parler. Nesika matanga oyo bimisa bitumano ndeni fo mayele ezala rapide ozo comprendre ko na comportement ya biso ezo kende na ba relation ezo beba na bozo bunisa mama oza en sens te bakimbala sima ba comédie ba sali yango ba bongisa po biso ne réputation na biso eza ya mutu moko eza ba ope ya bundeki so moni makele moi mgepo ba matanga ba na réalité ba ko benda na la mais ko comme na niveau wana te eza vraiment faux eza honneur te quoi ouais. Merci. Oui, Mbote. Bonjour. Maman, tu as mis le sous awa na kati ya matanga vraiment. Tu yoka pe trop. Bino na bino bastar bozo bundana. Komi kuna entel la simba kentel. Finalement bo expliquer biso. Na grandeur vraiment ya maman Chako. Est-ce que bino ba collègue na yebo ko se comporter na façon bozo ko se comporter? Bon, en fait, yo binga il kambona ebité na lobango pété. Bato ba bundana to bito ba bundana pourquoi? Si bana balanki na bango biso soki toye awa en tant qu'artiste comédien toye na sens premièrement na la maman na biso pe à honorer bravo maman na nous so sala qui pendant 46 ans 49 ans pardon ya musala na edo à part ça wala maram na bango soki muto ayebi maman akosa biso bana ate. Oui babo moment nini oyo passa na maman wana babo souvenir nini ya maman wana o etikala yo o vraiment lelo tango telemo lobité ya maman wana bilo mo sala e patanga. Ouais maman na zuta ya ko jouer na été mais ba bon moment penza on Alexa na ye nazo ba keto nda kinga kati toza vraiment terre ko tambola na ye pour ki système so boké il faut botambola ende ezalaka bolekaleka nazo terre tambola maman ne ba jour na ta talon abisinga milongo la talent longola talon zo li papa lata parce que longola tikuna poto yeba net bangomba o salo bien te longola talon to seki wana pe na longoli talon nanga to kangi ba photo type to tamboli to sisi pe to e ko vanda ndeka ki mutamuta ke vanda la branche là en tout cas aza mama boza ne complexité par rapport ya succès azaki nango par rapport ya ki mama Chako azaki nango non pas na munyo sa mwana pas na munyo sa ma copine. Mais lelo to monika maman akufi malade maman akufeli ebete on te belé ba yebi yango te tisiko bazo comprendre te maman akufeli nini ezaka ba biloko wana o tangi ya bakinga kati bokenda ka to ndenge ni. En tout cas balo bali kampo na sentiment te bokinga kati yango so ki non maman akufi c'est que biso so to keneka to kufa parce que loko maman la biso to lia tout ka ko bilo bela na mboto ebité mutu aza mutu futu yango na mutu na biso to tambola na maladie na biso to tambola na nyoso za ya biso le pe ko sa bu mutu ko ya bela kité akufi c'est normal. Yo côté li yango kaka po yo po kenda kinga kati tozolo bala fa on a epesi réponse wana soki ezalaki keloma bakinga kati c'est biso kufa kala bakunda biso pe kala babi boke moro non wana olinga ngo te mpona kotolérer yango te
tobeta masola mutu ndenge ezalaki bato nyonso bayebi keno ezalaki minu à part minu toyebi te wana ezali ye na nzambe parce que malade ya moto akufa yango meme nga na yo nakoloba na okufaki mpo osimbaki mais est ce que ozalaki wana nzambe nde moto ayeba eloko nini moto akufeli yango donc nakoloba makambo moto akinga kati botikala bino parce que na biso baoyo toloba bilobaloba na bino bachroniqueuse biso tokendaka place mo fo koloba makambo eza na sens makambo na sens te toloba yango te parce que ezohonore biso te na moto alala mayele oyo atanga mpo mosala mosa théâtre oyo ezala bazoba te eya mosala koréfléchir qui a dit ça vraiment ngai nazalaka kaka wana mpona kopesa kaka bainformation oyo ezoleka oyo bazoloba nakomona sikoyo tolongwe nao na makambo oyo tokoteli kaka na makambo matanga nakotala mwana lokola Audrey azali garçon aza koévolue na monde ya art lobi il paraît-il asimbi mama epela na nzoto kanta yo esalaki yo nde en fait nde balobaka na biso soki oediki neti nga naza ambassadrice ya famille na nga soki naya na kole yo nasimbi nakona n'importe quoi c'est que base ozomona yango ti toyaka na batéâtre toza baambassadeur ya bafamille na biso toyaka na baéducation toza na badarku na biso toyaka nango na kati ya mosala donc je sais pas na ngai mama na ngai aza mama ya libanda aza mama na ngai yaya oza ya libanda aza yaya na ngai naza na droit te ata opasuki obambami awa to gifle nga kozela te ngai na répondre yo moi je vis comme ça donc moto na moto ana ndenge ne avivwaka oyo aye soki amalamu akosala akenda s'excuse ntake mama c'est tout. Oui, mot de la fin na yo eza nini na famille ya Chako Mobimba na ndenge bazwi vraiment profonde douleur oyo elobeli yo nini pesa mwa liloba esala de la fin na ngai kozala kaka moni passe ozwi biso aloba so monga naza na libumu azala ya mutu moko mais soki abimi libanda akoma ya bato nyonso pasi oyo famille ezwi ape passe biso famille artistique tozwi doza kaka keno tosimbana tozala makasi eza nango problème eye parce que biso sonde nzambe asala biso na mokili toza baleki nzela mutu na mutu tana ezokoka azokita azokende bao bazotikala batala mama Chako azalaki ndenge nini mama Chako azalaki ndenge nini mpo lelo mpo sala mpo lelo mama Chako mpe okoma lokola mama Chako donc tozalaka malamu na bato tomikitisa tozala baoyo tozalaka na babonne réputation liboso ya bato en tout cas eza bien. Oui, merci vraiment bino moko ka bozomona ndenge bango moko bazoloba bino moko bozomona tozotambwisaka toujours micro na biso ya Canal Impact chango epai ya bandeko moko boyoka bango ndenge bazoloba nga na koloba na ngai te po koma o la chimergie alobaka mingi lelo nga na koloba te mbote mama mbote madame mama tomoni o na matanga ya icône na biso munene mama Chako vraiment toyebi ke bozana pasi na mitema mais nakomona pasi oyo bozana ngo na mitema bino baartiste comédienne mais bozosala babiloko moko boye oyo ezosala bien te quant à yo étant que comédienne elobelo nini babiloko ezoleka na matanga bon neti nga koloba biloko namoni biloko te po tozoyaka tozolela tozovanda mais eloko moko ya grave oyo eza te grave ezaka pasi ya motema koyaka nde tozovanda en tout cas eloko moko ya mabe nanu tomoni esalami a te le temps tozozela programme esalama tozwa programme ndeni tokokunda mama oyo aza icône oyo azalaki monument ya basi na théâtre mais bakoswana ezali nayebi te soye bon non nayoki yango te namoni yango pe te lobi sikoyo balobi Audrey akolaki mama epela epesaki mwa mbutu etanke yo etanke mokolo mpe na kati ya monde ya art conseil nini okopesa na bajeune garçon bajeune fille oyo bazoya lelo po eza lokola mwana ya age na ngai na théâtre asimbi yo amanke yo respect etanke yo mokolo conseil nini okopesa na bajeune fille bajeune garçon bazoya lelo bon plus conseil eza te mama mingi tolobaka ezaka oyo toreflectaka na mosala na biso eza éducation bédication touta nango na bandako tolobaka ya mo soko raté éducation na ndako ko ozongo na classe soko raté na classe ko ozongo na église donc soko raté bisika na nyonso eza déjà moi passe eza ka juste respect ya mutu éducation ya mutu oya utaki nango epa na bango yango azo reflecter yango na kati ya musala oyo donc eza na so babili lala moko soko ye ko bebisa malala nyonso malamu donc bambuma mabe wana bazali mais plus biso to aka na souci ya makama matanga. Oui, maman, ya conseil nini oyo opesa vraiment na famille ya mama Chako ba perdre monument na bango ba perdre icône ba perdre mutu munene na kati ya famille na bango. Bon na tangu ya boye ezaka na conseil teza pasi to sepelaka to yebaka ke mama zuize 9 mois kobota mais kufa to préparer ngo te to satandaka nango te en plus eza liwa mo ya pasi koyoka na brusque mbala moke mutu akufi ebonga ta bozali na mutu na malade bomoni kende kwa souffrir moko za boko mosenga
nzambe azwa ya pema nyokwami mingi azwi kisi mingi mais liwa mama Shako eza pasi na biso famille artistique na bandeko na ye pe en tout cas courage kaka mingi ya kolobezaka ke nzambe nda yebi nyonso topesaka merci na nzambe permetaki mama Shako azala na biso nzambe pe akokisaki mokano na ye le 15 juin ndenga azwaki molimo na ye en tout cas lokumu ezongaka na nzambe. Merci binomo bozomona ka nde bazoloba vraiment balobi tolela na baye bazolela to sepela na ba o bazo sepela esali pasi makasi kokufela ikone munene boye mama Shako oya sali ya minene na mboka na biso Congo vraiment tozo continuer ka toujours kotambusa micro na biso ya Canal Impact changu esika wana vraiment to vandeli wana na temps de la chimergie wana nde siko esika bozwara ba vérité ya ba mambo nyonso wezoleka oui toza vraiment awa na ye moko le vieux Moselu papa Moselu bayebi toyo kana le vieux Moselu bonjour. Bonjour. Les vieux tomoni vraiment awa na matanga ya maman na biso Shako vraiment mingi na legisi lio micro na biso ya Canal Impact changu poyo Zambia ka oza ya kala na bulo babon moment nini babon souvenir nini oza nango ya mama Shako eza ebele wana za venda pire c'est penda ya kati c'est na penda ya parler penda de na baneko ya nyonso na parler chez makamna etu abaneko benganga doki yekuta lobe anga chéri so be anga chéri ngana tumula yena benga eka mona 15 ans donc ba blague moto wa no sala tala kaka le benda do ya loba ko tuté vraiment botikali est-ce que otikali ko sala film moko na mama Shako o etikala yo souvenir vraiment la vie peut-être bosala kiango avant ya kufa film ezali dernier film o do sala avant kufa ezali film moko ya lek nanga coquette to tunaki yango nazalaki mobali ya lek na ye yesu kwa kovanda na ndako esikanga na novanda pa ya semeki na ye me aotianga mal à l'aise de dos soit na ye na ndenge moko ya kosakana te le film wana titre yango ezali des années plus tard tosala yango doki nga na tobeba epene komiti na niveau na bisenga bi omwene eza boye na lembi naokanga biloko na nga pa na biso na age naokele pa na bino ngai oui mama na biso aza benga nga no mwana yo kasi naza mokolo naza mwana moketi naozonga mpe baparent donc biloko wana eleka eto doki tovandi na mutu totali filme wana neti lelo lobi mardi bayebisangaki mama Shako doki etikali nga image moko ya mabe na mutu vraiment toyebi bien que bozana ba profonde douleur yango zo même bino tina ba blessure intérieure mais eloko esali biso ko kamwa eza que ba comédien bokomi na stratégie moko boke na biso mikolo yo chroniqueuse moko ya rotia au micro oboyi na yo oseli na okibonga yo po yo salama po yo bayebi yo po yo poto yebi yo est-ce que eloko wana vraiment obino bokomi ko sala eza malamu to eza mabe pokotala na matanga mama Shako aza collègue na bino ya musala lelo tango ngana yena joyeux interview pour na mama Shako oloba peut-être ba bon moment ba bon souvenir bo passer na mama Shako tango yo boyi siko yebisanga vraiment eloko abongo ba internaute to balandaka bino wana bakoyeba ndenge nini bakoyeba bolamu nini o mama Shako atikalaki ko sala na théâtre bakoyeba nini ke mama Shako azalaki boye ese na uko bongisa mwa linga bakomi ko boya ko sala be to komi ko boya ko sala te to kolo babokomi po balobi muyaka moko finisi bayaka nyonso foto lo babokomi po ba collègue na bino omoni bien sûr baza ba collègue na biso mais to lo ba ngoni toza na kata ya classe to tanga biso to classe mo mais biso toza mayele mo te baza mayele baza bazoba pe baza belé biso l'époque na biso po ngana bake oza génération na bango biso génération na biso za la génération ya mama Shako oyo nde tokende génération époque na biso yango wana to bana lelo baye na mwa bobungi moko respect za sute fe ba mikolo bo totala bango baza sho na bango basela oyo bango balingi moye mpe ya kona babike nzete so esetengami tika ngo etengama oyo olanda lokodo oyo baza bien oyo baolanda lokolo na biso baye kokuta bango na nde toza na bango bien oyo baye na ndenge na bango etali bango oui toza na bale belé ozomona nde baoleka respect oyo baopesa biso po bayebi valeur na biso mais oyo bayebi te akomona ele moko neti abude amonaki aza danger mais aza danger te mais so totie baparamètre ya mosala oyo tobandi même ata un tiers pamba ya mosala epa na nga akokoma te akokoka kutu kokoma te po
nga lelo naoke lelo na kalami te naokisa 39 ans de carrière 39 ans bosiko ye azala otuna ye mutu wana obude bato ya sali mbula boni baza bato ba lelo ya lobi bato ba 1 mois ba 6 mois bato ba une année. Oui, balobi eloba le vieux moselu lolendo eza na tina te poko tala vie ya mukolo boyo asali 39 ans de carrière andimi na ye vraiment la chimergie moko boyo ya te micro ya Canal Impact changu pourquoi pas yo muto bandi musala lobi vraiment ba star botika lolendo eza na tina te. Merci le vieux moselu. Mot de la fin na yo na artiste comédien, mot de la fin na yo conseil na famille ya Mama Shako. En tout cas, na opesaka conseil na ba leki ya biso. Ba ndeko na biso do sa musala moko. Ba pesa respect makasi. Oya kufi aza collègue na bango ya musala me aza camarade na bango te. Aza koko na bango. Aza maman na bango, aza ya na bango. Bongo ngosa ba dezo moko na matanga on dirait bembe ya jeune fille. Et ça biso ma trop. Lobi kutu na obai ba utai ko sonza epela o mutu asonsi epela manke epela za même na niveau epela te nenga na ebeli epela mona oyanga na formation azo pa na biso na tuni na bato epela sele eloko te ba bi ote sele eloko te na sepepe apo epela na nenga na ebe anga beta mona na ne mo mabe mais eloko alukela eza rancune mais to ça tout ka to bo mango to limite ke place ba c'est comme les autres be banane ngwana. Merci bino moko boyo ki loba vie le vie pakaya bulo lobi lolendo eza na tina te botika na bino lolendo sikoyo to tambusi vraiment micro bongo elongo na ye moko Fredi nzange ya kala pakaya bulo to yoka ye nano eza na nini to yoka ye mbote. Ouais mbote boni. Bien vie to monyo vraiment la matanga malgré vraiment to yebi ke bwana choc. Mais quand il y a des internautes qui sont là, bon moment nini oyo passé na Mama Shako, ba souvenir nini ya malamu tika na pour la maman. Bon, Mama Shako, il y a Jackie perd son âme, à sa mère oyo. Biso j'ai eu l'opportunité de travailler na bango, kala po biso to abata kala na théâtre biso abata leloté. To ça vraiment mabelé à organisme, ba mo mabelé. Et puis, tu as un peu trop le tournage. C'est une maman où, tant au cas, ça c'est qui groupe les érudits. Ils ont répété dans 6 paillotes dans l'Embawana. Tous ceux qui ont Solange Mindondo perd son âme aussi. Tant tous ceux qui ont travaillé. Après ça, il y a un conseil. Voilà, il y a un conseil. Après, il y a beaucoup d'années, à moins que travaille bien, on doit faire un conseil. Donc avec toujours l'habitude pour nous l'accès que bango barokende bamiso baroya sima ndenge moko pe biso pe tozokende pe bamiso pe bazoya pe sima bazobima basala pa kombo ezalaka ndengwana donc koyoka sangwango ezalika pasi na motema talaka mutu bomesana bokuta na bosa lise ba jeu boluka ba camarade bino mona nga lokwa koko na bino bino mona c'est toujours comme ça. Donc, mais vraiment na misala o bino bosali na mboka na biso Congo boza vraiment na benga bino bayaya kala kotala lelo yo bana poto ba président ba cordon ya ba chaîne bana ya poto bazolela banjubi le fumwa putu bazolela balobi ke ba comédien bokomi ko saboter micro ba retirer micro boye ba tuna yo question peut-être na likambo moko boye kwei osali na yo minelo lobi tenga ponga na yebani ponga na tambola na car ngai longi na ngai soki ekoti vraiment na ba chaîne na bino bokolela ngombongo nga penze longi na ngai ko kota te bokomi ko refouler micro na problème eza nango pona bongo te tango likambo nyonso ezali bato bachaka micro bon eza likambo pasi te likamba pasi mutu mususu na pasi na mutema amunaka ko loba te tu comprends tout le monde ngo na bibembe même na ba famille basenga bato ba osala témoignage mutu mususu pasi na ko raté ozomona okobenga tozo mutu lo wane de Belleville la ni pam siko ayebo otele micro ando kanisa siko ba makambo asana masha abandolela te ya mawa ezali mais ba bazo sala na budation pe bazali tozana mana peso ka exemple moko tona ma ndeti ngape na kokana nga shock te. Mais quand même on lobby ceux qui n'arrivent pas que tu musupe na na kokana ngati tamusupe na na sana ngati mtangal bani enzanga na zorge mais na ngorge c'est comme ça bote na ba rigueur te
mais bandeko mosusu omoni ndeko aboyi micro bote na rigueur te ezo dépendre na choc oyo moto akutani nango c'est comme ça. Vraiment bino moko boyoki ndenge bazoloba mutu na mutu aza na affection na ye mutu na mutu aza na conseil na yo azopesa bastar oyo bazoboya micro papa mot de la fin na yo na famille ya mama Chako oyo lelo ezangi icône munene mot de la fin na yo eza nini na conseil oyo kotikela famille na bango. Bon nzambe nde mutu apesaka nzambe mpe mutu azwaka makanisa na kati ya famille bamikolo bazali baloba déjà adage wana avant que tuta mosusu biso tobotama baloba adage ata mosusu biso ozala na babebe que touta na mabele tozonga na mabele mpasi esalaka kaka mpo moto bozalaki na ye mais à un certain temps tobosanaka na biso ke moto wana tozalaki na ye ekomi kaka lisolo bokomoseka c'est tout à fait normal kokufa ezalaka mpasi mpo tokabwani physiquement mais c'est une fête na ndenge ya bible c'est une fête oyo ke bato fo basepela mpo nzambe apesaki biso oyo azwi yo en tout cas fo tosala fête tokumisa nzambe c'est comme ça. Oui merci bino moko pesaka kimia na famille bazala bien mobulu ezala te bato bakende na makambo mabe te bakende na barrière pensée te moto na moto aza na jour nabotamaka na moto aza na jour nakufaka eza bongo. Merci bino moko ande bozoyoka mutu na mutu azoloba kaka na ndenge na ye mais bana poto j'espère que bozuivre version ya ba oyo bazoboya na bango pe bazosaboter na bango ba micro ya baninga na ba oyo pe bazondima na bango koloba vraiment tozotambisa kaka micro na biso na kati ya Canal Impact Tchangu. Oui mbote papa. Oui bonjour. Papa tomoni osuwa na matanga vraiment tozotambisa kaka micro na biso ya Canal Impact Tchangu surtout na bino bayaya kala ba parabulo omeka mpe ko éclaircir ba internet ba olanda yo ba bon moment nini yo passer na mama Chako ba souvenir nini ya malamu na ya mabe oyo tikali na mpona mama o. Bon pour mama Chako en tout cas nazana très émotionné na liwa na ye ba bon souvenir ezaka parce que j'ai eu à travailler na mama oyo d'abord en dehors ko travailler na ye azali moi aussi il y a ancien président nangai papa Alobe Kimbanteke avec madame naye babala qui est donc azalaki maman na biso et en dehors na zwaki occasion de travailler na moi banzondi ngeto vandaki na épée c'était une maman très gentille très sociale et nazalé ko benga mingi chérie nazalé ko benga chérie Jackie donc vraiment ba bon souvenir ezali ya kozalana na maman lokola ye une grande actrice et puis azalaki toujours souriante elle est toujours koseka nazana ba image na ya téléphone ngo toujours jouer ba photo et puis banzondi elle était toujours souriante donc voilà un peu souvenir nazoga. Oui na romona maman oyo azalaki souriante siko ndenge nini na kati ya matanga ya mama tozomona ba désordre ba écurie ba groupe ba jeune fille ba jeune garçon koswana ba discussion ezosala bien te na qualité oyo ya mama Chako na qualité ya bino mikolo oyo bapaka ya bulo bozovanda na matanga conseil ezate na baleki oyo bazobima lelo mpona ba désordre ou conseil ezali bazosala kaka na mutu makasi na bango. Famille nyonso bana mabe bazangaka te famille nyonso mona moto abotamaka na éducation na ye famille nyonso mwana mwana yaka na ndenge na ye nakanisi désordre ta mosu mpo alangwe omona esika ya kobeta bale motu mwa misi désordre parce que asepelaki te équipe na ye poli donc désordre ezalaka partout éducation na biso oyo tozalaka na bafamille yango toyaka kotalisa même na libanda donc so omoni moto aye kosala désordre donc carrément azali miroir ya famille esika auti voilà. Mot de la fin na yo na famille ya mama Chako et pas ya artiste pour bozolela mot de la fin nini oyo pesi ba ndeko na yo. En tout cas pour ngai nazo souhaiter nanu vraiment ba condoléances ngai les plus émus na famille biologique ya maman Chako Diala Jackie et puis mes condoléances na biso nyonso la famille artistique pe même na ba fanatique balingaka biso balingaka mama Chako po bango pe basangi mutu bakufeli donc to honorer maman Chako to rendre ba dernier hommage mokolo koro kobima avec amour et discipline. Je crois que c'est ce que je peux dire. Oui, merci. Bino moka bozo mona ba internet ba intellectuel pe na kati ya art bazali et lobite ke soki ba o basali des ordres na bango to sangisa bango nyonso ba lobika ande ba lobaka lilala moko o epolande polisara malala nyonso mais ba intellectuel na kati ya art bazali mbote mama mbote mama to moni o na matanga vraiment ya mama na biso Chako o meka mpe ko yebisa biso ba bon souvenir nini oyo zanango ya mama oyo donc expliquer biso
ba bon souvenir oyo zanango pour na Mama Shako. Bon souvenir on a zala pa Mama Shako. Na uti ko jouer na ye awa pièce na ngai moko ya Fracture du cœur. Mama Shako a Zoki rôle. Donc à Zoki rôle c'est comme si azako zelango. Mais Azaki kamba zelate parce que Koko mangana o commandé na o sengaye après 2 jours a singa yaka. Tant pe na ye ya souvenir à ma case ezaka juste que vers na ye ya vitrine na ye a sacrifier ki pour na groupe nanga. Ezaki prévu fana so ba vers na pasolango pour na signe ya mabeko yela na famille Mama Shako. Mais Mama Shako ba ko somba vers te pour ngam na pesa au vert. Donc so na vanja wa juste ba stress na ezaka ko kanta wa sayela ki ngabolamu de ka kebele makasi. Mais ça lui combien de temps, combien de jours, combien de mois oyo Mama Shako a outi ko tourner la groupe. Banda outi tourner na groupe nanga ça fait déjà 4 mois. 4 mois déjà passé. Donc ils ont moi passé kozanga lokwa mutuka Mama Shako. Asa ko ba mama ne so tout ya kala. Mama Shako a exemplaire. So la tangi ba mama em suna ko tepe mama linga na mona ka moi azaka la moi simplicité makasi lokwa Mama Shako. Donc na ebité Mama Shako ya boye. So ka ko ya lisusu. Oui, mot de la fin na yo na famille Shako ezolela ezani. Oh na pesi na en tout cas na ebisi bango ka baza makasi. Vraiment bazangi muto ya moto ya pesa ki non na kati ya famille na bango na ebiki ba perdre vraiment mutu mo munene mais bazwa ka courage ya mama Nzambe nda pesa nzambe nda zwaka lokwa azwi biso Mama Shako ezaka bango moko tina biso bato ya théâtre ba boto biso Mama Shako donc na pesi bango ka ba courage na so bon. C'est la fin de notre émission. Bino moka bomoni ndenge ba star ba lobby ndenge bango moko vraiment ba lobby ba peseli marambu na bango par rapport ya matanga ya icône pour la minute oyo to perdre mutu munene na mboka na biso Congo. Mama Shako azali icône na kati ya mboka na biso Congo. Vraiment to consommer kaka ton de la chimergie, to consommer kaka ton de la chimergie. Vraiment ba lobby to pesa temps na temps ya déjeuner ezalaka temps pe ya repas ezalaka mais ndesiko ezali tant de la chimergie vraiment beau consommer yango nulle part ailleurs kaka na Canal Impact tchangu wana vraiment sika bo robanda rozoba news na bino et salami lelo bozui lelo lobby bozui lobby de tikota kaka na temps de la chimergie toujours sur Canal Impact tchangu bonité na profiter bongo lisusu ko saluer yo Philippe Panzo esiko zali ba lobby Philippe Panzo ya mobali ya pemba makasi ye vraiment akimisa ngungi na ndako pourquoi pas toi nzubi le fuma putu mon vieux mikiliste ya libumu plat ye vraiment vieux wana zanga na libumu ya balobi aza sans graisse sans problème nzubi le fuma putu mon vieux il veut pas de marque vous tout qu'il est na se rapona la kanda te po yi aza na Suisse abetaka no Luanda Luanda tant azo ya kine comme surprise il veut pas de marque vous tout qu'il est vraiment de gros bisous à toi Santos Kinkaki de gros bisous à toi Santos Kinkaki ba bisous na yo belé siko zali mon vieux Santos Kinkaki à coup de chapeau ici que zomi yo bonité à ma fille chérie Jeanne Diakedika ma fille chérie Jeanne Diakedika bambote ici que zomi yo vraiment to consommer kaka temps de la chimergie toujours sur Canal Impact TV na kati ya Canal Impact TV ndebo rozoba news ya bien beau s'abonner massivement passivement makulutu sivement noko sivement cousin sivement voisin sivement beau s'abonner massivement vraiment na kati ya Canal Impact tchango là ici ko komona Z de la chimergie moi si Nzambe tokutani bongo à la prochaine inchallah. Les boss de Mac IVP, les boss de Mac IVP. Artiste Philippe Panjou.